Mama Kongo na senga yi sindia loba. Ba PCP sous maloba boya beti sous bombe. Na surtout au moins on a monoka na se. Na mona ki live na ozo ba ke fo ba tika kaye bwena bwe biso tout o ba ka bandoloba. Nzoka na ba tika ke maloba te poza nzadi na nzadi. Ba pese sous maloba boye ba sous maloba ba tie sous na munoko ba tie sous maloba mabe. Ye mo pe sous la réfléchir pe sous te abeti nini. Mama Kongo confiance aki mopanzi wana. Moi mopanzi wana tala Ingrid soki Ingrid kabongo senga Ingrid. Tala omani ya ba tala bien na kiti. Bato ba ki na sima, mon père azaki na sima. Donc même leurs paroles étaient contrôlées. Donc confiance en fait Cindy mère déjà Kenda, hein? Ça la vie na mon pao, tika mère kimia. En fait, sorti naie c'est pas pour l'album mais c'est dans Cindy a ko rendre au moins ni non la loba na maman li a boyete donc c'est à dire que sorti ali sorti on a maman Kongo ezali pour loba na maman a loba na lia indirectement en fait. Paolo banalia so tali bien au moins maman kulu ngape babalanga. Voilà donc c'est à dire qu'il vient s'adresser au moins ngala mobali noto bandakala il parle ça aolo bande na maman li aolo bana bisoté donc bisoto yo kaka makambo aolo ba mais il s'adresse donc c'est à dire que c'était l'opportunité de répondre et de dire directement officiellement na maman lia que to banda ki boye peut-être musu yo karate po biso to amibali ana ke olinga mwasi libanda yo yeba date mukuna linga na bimena yete me umoni ke ya pesi na bada muta pesa date ya kambanda po yo mwasa ndako yeba teke musu to banda ki 5 6 ate na olobano ka mama Kongo nazaki na yi mais en réalité mwasa ndumba kangaka jour oyo abimaki na mobali oyo azamari ayeba ka jour na date. Nous aurons pas à se situer. C'est pour cela on a que Cindy il se situe sur azaki a komaki officiel na 2008. Mais pose-toi des questions. À côté de 2006, donc ça fait 2 ans. Donc c'est à dire que Bazala qui est déjà dans mon pao. Donc, en fait, nous comprenons maman Kongo selon moi. Nous comprenons que Mouta Kanara ba Mouta Liboso ya Radidi Stone. Il y a Fabienne. Expliquez-moi. Mais vite ça comprendre dans la sens où on a. Expliquez-moi. Kofi na Cindy ba ande ko bima. Mais Mouta yeba quitter. Mais Moutou a ko manda to bara Moutou na yo la kangi papa afragant de lit. En fait, na yo ko kanga na kangi peut-être papa na biso na mwasi mususu. Au comprend sans sona na olobela. C'est-à-dire que maman yebité. Maman yango didiaza kana méchant makati donc il la première bango. Voilà. Au moment que Didi azalaka na kanda même kolika maman na bon. En fait, c'est-à-dire que hier mususu mutamona Cindy na Kofi ou soit bazo pesa na babis. Donc ou soit amona ba na position na e matisa e kanda ti lelo. Yo ba mona que Cindy so amoni Cindy Didi so amoni Cindy to amoni papa ba wazaka na lokwa na n. Bon, mon maman dit azala vraiment na NT. Mais au moment que Didi pena sera solo de la Likambouana azala vraiment sérieuse en fait. C'est-à-dire que la première personne à Kanga Kofi na Cindy, c'est Didi. Osomon. Si c'est possible hein. Traumatisé. Et traumatisé comment Moutou a travaillé à papa, comment se fait-il à comment bimana maman na biso parce que pose-toi des questions Didi azaki na Ajni à l'époque. Azaki non jeune parce qu'il est né en 97. Sur 2006, c'est-à-dire qu'il a 9 ans, 8 ans ou 10 ans. Des trucs comme ça. Parce que 97, 2006, donc 9 ans. Donc en 2007, sur Kofi Bakome, donc c'est-à-dire qu'il a 10 ans. C'est-à-dire qu'Azaki Mouana Mouké, il était mineur. Problème est ça, mais Azaki n'a pas jouana. Donc Azaki mineur, à mon a oya koka komona en fait. Maman Zate yo ebika ndenge zara Mama Kongo. Ay moi na atikali na ndakuti. Papa kasi moi na ojire pas Azaki moi na mukeso ba 99 so zo ba 2007 Azaki na ba 8 ans. Moi na ndeka ka ofofile na ndako yo kuta papa na maman pour confiance à capable to ebi viwa. Oui. Et en fait moi na tikala na au moins image wana atikala na ngo yango mona même ko Didi akoka même ko tala banda kala akoka Cindy en fait c'est-à-dire que sora moni Cindy mona lokwa ndoki moko mutu mo alinga bumai yango mona ka asipporta ka yete siko Kofi aluka sala bon ko yango mona Kofi akoma ka gentil na Didi. C'est-à-dire qu'on lui couvrir le comment. Papa bazaso moi na foka kangiye na infidélité. Après on pesa moi na bakado, au moins na maman na ndako au comprendre mais papa kangami na moi no bakado. Oui. Nyoso te komiye. As moi na nga kende bodo papa yo moko lo ba mais papa yo na mona likambuni. Yango mona ke Kofi Didi. Akende bo Didi. Akota wese Didi. Akende bo Didi do bakanga kaye.
et des choses wana par après maman yeko mona na ba soupçon yo compa amuto nga kabula maman et bana misuba koka bongo te peut-être bomba qui après ya yebisi maman na bango ka soki ko bébé beba. Pose-toi des questions. Combien de chansons Kofi a betaka? Botala banzembo ayembela bis de misité banzembo ayembela grand prêtre mère. Boke koyo kamaluba na ya on a bisa mama ko musolo ngo comprendre mutu. Tala Kofi ayemba ba atia ba parole puissant na nzembo wana ya grand prêtre mère boke koyoka. Na grand prêtre mère eza banzembo ya ba pardon ya ba moment ya ba pardon ya ba limbisanga ya ba santua mawatro oui akondo le belé siko yango Cindy na ko bondela wana ozaki ka officiel Kofi ayembela Cindy te te na ba kota mu Cindy azoka banzembo o ba yembela mwasi na ye na ba demande ba pardon belé Cindy azaka officiel oh kasi alinga misala te omoni muto soka mona tikali yemo alinga yo kokosa biso mais ayebi te ke na ba parole biso tozora ba détail na ba détail wana on va comprendre Cindy oza lokuteur en tout cas Cindy so pona yo zaki officiel na 2008 na mutema Kofi ozaka na officiel te tika na ko azaki officiel na commune to na ko wapi ya wapi na comprendre ingrédité yo penda journaliste ba pesi yo penda réponse à bongo ba sous question ya koyeba officiel yango il y avait qui na côté ya famille na côté ya mairie na côté ya quartier bongo na balabala ngo pe ataba na quartier songi bazalaka te mais mama Congo na Congo okoza na basi mibale so ozala officiel ou soit opesa ki dot moko boy caché mais ba lo bano que sur le officiel c'est-à-dire que OK na commune ko taka komba mwasi moko ko ta mibale te ba kosote donc aux officiels n'invite ceux qui comme officiel non ta pesa ngo mais Kofi yo pe ngo comment ki oyebisa ki ko Cindy officiel wana olobi mabe ngala bika ko officiel les aux yeux de gens aux yeux de tout le monde officieusement oui mais officiel non parce qu'il y a une différence aux autres mama Congo donc c'est-à-dire que toutes ces choses là dans Cindy problème na yezalaka en fait c'est que j'ai compris Kofi Olomide moi si ya vinaye c'est maman Alia sikoyo même Cindy azawana na kati en fait Cindy pas obimisa parole dégager pe ba haine na ye vis-à-vis donc ça veut dire que lokola yo so continuer ka kolinga ye po ezaka bongo mama Kongo yana basi mususu ata mobali a changer ba boyana na mwasi na en fait l'homme quand il réfléchit sur cette femme ou bien soit ba kombo ya mobali ya mwasi wana bandozonga et lokola kombo mwasi wana bandozonga yo zana ndaku malgré ce poste wana c'est-à-dire que lobby oui physiquement je suis là mais spirituellement l'homme n'est pas avec moi il est avec cette dame là oui et c'est ça que aussi j'ai senti na kati ya Cindy c'est pour cela moi na sorti na nyonso il faut beta Lia mais tandis que Lia est parti vous posez pas de questions en fait même Kofi Olomide quand il parle d'Alia il parle autrement mais quand il parle est-ce que ça maman Lia BBL mais pose-toi des questions maman n'a pas ma révélation Kofi Olomide so tali ba clip na mama Kongo ande ko sala mona basi bazara ndeni azaki na rando ko sala sabaro c'est-à-dire que ba prototype basi o bazala tala sima munene tala mipende minene tala ba clip na mais tala ya komina na mama Lia za miss mais tala ya komina nana Cindy ba umelite o monite que c'est BBL donc que ça c'est ka système ya ba système ce système abaso basa abando sana bango ba clip c'est-à-dire qu'on zoake ka toujours mona musala oui mais elle est toujours moi atikala ko zoe comme pas moi sinaye yango na yebisa keke na lobi Cindy mukolo va okufa est-ce que vous préparez qui déjà ndeto ba retraite na yo pour famille ande ba yo bingano o se pas na mama rifate mukolo ana na mama ennemi na liboso ezana dora ennemi na liboso bana zolo ba ke bana mibali no baza bana na yo wana na kanda na bango talaka siko Didi Stone nenga linga kote wana oya oyebisa bo kabula mawa bo o kabula ngo yo moko po so zela bo kabula mawa na Didi Stone otike lo tawana di et puis le on comprendre papa Fabien ceux qui divorce est déjà prononcé mais Cindy babala yo aux yeux de gens. Mais si on pose-toi des questions, soit le divorce est prononcé, mais il fallait ça prononcer après. Ah ouais, non? Et ça qui sont les Kalatia. Si on dit que mes parents n'avaient pas déjà divorcé. Ce qu'on a empêché
Officiellement, ils ont se sentir reconnus. Et l'autre côté, ils ont empêché mon bali, non, empêcher ça, dans les yeux du monde. Mama Congo, Simba wana. Sort divorce, c'est ça prononcé. Bon, tous doivent topé ça. Sort divorce, c'est ça qui prononcé, c'est-à-dire que c'est ça qui récemment, 2020 ou bien 2021. Si on pose-toi des questions, mouton zolo bazaki officiel. À côté, si côté parce que officiel, parce que pour comme officiel, c'est-à-dire que na divorcé na Mama Congo officiellement, c'est-à-dire que là maintenant on a cocu ko bala moi si officiellement. C'est-à-dire que Yénazana y était officiellement devant l'État. Maintenant, c'est autre femme. Mama Congo, on n'est plus officiellement. Nazui Suko Mutumsu pour remplacer Mama Congo. C'est comme ça se fait. On est d'accord. C'est quoi, il y a lobby qui est officiellement 2008. C'est quoi, parce que mi ba na yebite. Et si quand on a Suko et logo comique ou et Cindy Lokuta. Cindy s'est fait beaucoup de. Cindy Azamuto ba au conseil pendako entre les deux yeux. Il y a donc Kazanetique, Azamwasa Mayele, oh j'aime mon caractère. Cindy Obi Maboko Pamba. Moni yo, Otoko Yembelon Djemba Ferry. Toute l'expérience à maman, il y a maman Bilabel au Yebiso, hein. Merci papa Fabien, merci pour sa phrase. Oui. Et puis, alobi que yem ta sali quartier là, en fait, quartier là, yem ta simbia ou Mama Congo. Mais pose-toi des questions. Banda sindia kota na quartier là, album to yebi ka ke ebeta kika mwandambu. Mais m'a pas kofi nulle part. Ezanga bord, ezanga combo na abracadabra. Oya emekaka kosala. Siko hier on le baki sala quartier là, mais kofi lo mide erayaka. Banzembo ba kindo beta. Aza très hôtel, hein. Aza très hôtel cette femme. Mama Congo mataba tu mususu. Merci. Nasuki nanga wana bande ko bolimbi sanga. Oyebi Cindy na phrase olobi ko sala quartier la terre. Ngamo na baluki na mbetu lobi. Pour Nathalie Cindy yo moko soko sala quartier la terre Cindy mais na kata quartier la toza na succès te. Na carte. Oyebi ke quartier la terre ba koko beta concert sans Kofi batu ba koti Cindy. Omeka quartier la terre nenge ezalaki. Sam, Bourreau, Gibson, Fali, bango tout wana, bango tout. Na ba ona bosani. Na animation batie Mboshi, batie basomono, batie ba CNN, ba koko beta concert, salle petondi plein, batu pe ba sepeli, prévane ba sala ngope lelo batondi saka. Mais yo Cindy to tcheli bala yo moko. Fais ton sentir, yo bi quartier la terre yo Cindy. Pour le baké yo sali, yim sa biso banda yo coach, balbum yo sur la succès à Kofi, c'est quand tu n'étais pas là Cindy. Et tant yo zala quitté. Balbum yo sur la succès pendant au batu ba se retrouvaka. Et ça n'avait pas qu'à ba Bourreau, y a ba Sam, y a ba Fali, il y avait pas toi. Ou bien que vous êtes très orgueilleuse, hein, comme femme, hein. Si on a un complexe, on a un complexe d'identité. Oui, mais c'est quand moi, yo commis. Peut-être mon bel n'a commis. Tant que tu dis que officiellement en 2008, vous êtes en couple. Kofi n'a commis en couple na yote. En tant que docteur, c'est là que wana, ils ont mis en scène. Mais dans Katia Motema, officiellement en 2008. Laisse-moi te dire que en 2008, ce qu'on a qui officiellement, la femme aimée de Kofi. Tonga toka bali ate. Alors oui, mon bel soka langwe moi si. Donc, de 2008, tu as dit tant comment on appelle que non, parce que on a dit que c'est Alia qui a quitté. Et c'est pas Kofi qui a quitté, c'est Alia qui a quitté. Donc, officiellement, on a Ezapona yo. Et puis, comme on a Kofi, c'est lui qui a préparé l'émission là. Il voulait t'humilier. Nenga besa ko ebilio partout. Il t'aime pas. Malgré toi, on a besoin de mais action, ba geste et zoloba. Parce que l'émission là, c'était préparé par lui. Les questions, c'est lui, les réponses, c'est lui. Ndebo fanda kanabino tout boebi que c'est vrai. Parce que de toi-même, ce qu'on a qui peut répondre à Lia, à quel moment tu as commencé avec son gars, mais au bangi sinde basi. Yo ata naba ni na politique ba ko même à côté. Basi on a bon CP la noter. Au moins que même si lelo Wenge woman, elle a du mal à se faire apprécier. Pour na passer na eza trop lourd. Pour qu'on change mes balles les gens dans ma bête, mais aux autres changer les bango wapi, ba yeba ni pendenge nini, et à kako rattraper. Des fois nous les femmes on fait des trucs que nous pensons que les a honneur. Nga balinga kanga, nga na lokolopete, oboy nga na tongo na midi na zui, mais tout ça ça rattrape. Oza lokolopete mozela osa ilango wapi.
l'environnement nini. Omoni wenge woman chilelo azasoni. Quand les gens critiquent Maman Denise, ba critique ke po aomi la kisana elongi ya batu oyoyo, il ne faut pas. En gros, ezaka wenge woman. En gros, eza wenge woman. Se remarier plusieurs fois, faire des enfants avec beaucoup de papas, et ça problème te, ceux qui va me souvenir na bango inconnu. Mais quand on voit kaka milliers moko, na batu ba yembaka, na batu ba boaka kabango, na batu ba na politique, ozo sangisa, yango sonya eko bima na feti ya mwana. Sonya bima kawana. Na feti wana la seule personne ya ko remercier, eza baluba. On y fait à moi n'ambelekete jazz. La seule personne qu'on peut remercier, ça y est. Jusqu'à la fin. Malgré ma pesa banana, batata à bambongo, batata à bakombo, mais il a montré quand même, naki musicien nanga, c'est moi le papa, je suis là. Et ça va se passer dans ma maison. Mais maman n'a jamais à féliciter. Pour maman Zouabana, un quoi que côté on a diamant, un quoi que na présidence na Braza, un quoi que na à quel côté, un quoi que côté les enfants, heureusement, JB a toujours fait pour que Banane Baeba qui c'est lui le papa. Soka sala ke fort wana tende bana wana loko soit maman na bango qui la télé à maman na bango et beaucoup de femmes yango to beta ka c'était parce que beaucoup de femmes ont voulu prendre elle comme exemple. Elle n'est pas notre exemple. Elle n'est pas notre exemple dans la communauté. Kokabwaneza oui, ça peut arriver. Toi na basi msuba bota ba 5 bana 5 papa banini ça peut arriver quand il y a séparation. Mais et si quand on zula mibali ça kontaka. Et si quand bazula mibali on a boti mwana liboso na ndeko mona njili te ya mibale na njili te fona ke na ngata kota lemba na keta kota nini na tika trace te bana na ngabwe na bwe mais soki ya liboso njili ya mibale njili ya misatu njili ya 4 njili okoyeba na partout siko zoleka bando chomi sapi boy okaza poto ta mwana belle voiture nde batu bando considérer mais na samite masoki voiture ne leki batu bakotonga yo ndenge yen wenge woman za mibali tu bakutana na bafeti, bakutana na ba conférence, bakutana partout, soni même ya kolobezate. Ya kolobezate. Mais basi okola balia, Cindy yosa elaye sorti. Boisson à l'obakate. Biso tout au critiquer, ya on a vie de kosoko forcer quelque part, faut reconnaître. Tout le monde a dit que Didier Azamouana, pourquoi manquer ton papa de respect comme ça? Maintenant, on comprend. Moi, je me suis supporté ma émission Bouzo Baboué. Ma émission, oh, il dit que pourquoi vous sautez qui a été pour anate? Est-ce que biso toi a besoin de balabolinga na kikan? Yo zo bazolinga yo lo bapo na musique na yo. Ba ye baso ki de toi-même en dehors de Kofi. Yango yo zakana vite, tango ye baka Kofi vie zalaka te. Hein? Il y a un comprendre que banana faiba manquer, moi nana faka manquer par respect. En tout cas, désolé. Na moi na biso Didi Stone. On a voulu être des parents responsables, hein, de te dire que ne te dispute pas avec ton père, ne fais pas ce genre d'attaque parce que ça va te causer des problèmes peut-être dans ton parcours à toi personnel. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je te comprends. Parce que si j'étais à ta place en regardant cette émission, j'allais la poupola aussi, la dame. J'allais la poupola. Émission de Salisoni. Mais un jour, qui maman lit à l'obia bima, Cindy Boko qui m'a même ba concert. On n'est pas si misou sous bakenda. Mais oh, biso to yebi to retenant. Maman lit avec 3 enfants, plus de 23 ans. Ceux qui a ça la sortie, Cindy, même concert aux Olingobeta au Kima. Yoka Sony. Na tiki pour na lelo. Soka to mon, so na mweka mutumoko na mona eno kwa bana Simon Eric. Alors, bah, maman, quand on a qui na live, nous, matingate. Na mona qui est para. Akena, T'inquiète, Azali. Oh, Akena, Akena, Asimo ba olukayo. Et à Sonia,
Bonjour ma belle. Bonibina. Kitoko. Nalandi émission en tout cas merci beaucoup. Merci Ndengo Niati parce que nabanda ozelango. Natraki yango lobby. Nabanda ozela yo ya live. Eza pasi koyo kama kambusindi ya lobby. Eza Sony parce que amitié na place oyo biso tobanda ozulete peut-être. Donc Kofi a réhumilié koleka kutu ndenga humilié ki liboso. Sans que ye moko ayeba. Et en plus, na yebite côté moko raté lobby o raté mo ba côté belé. Alobaki likambo ya mwana ya ndeko na yo azona aja une année. Bali azona après aja une année et en plus de cela ayaki koloba que ye soka Kofi abate la kaye ko kena ba émission te po soka kena ba émission akolela. Ne te so ko côté wana. Akolela nini? Même là on se continue de ko ebele ba ça va sortir. Soka kena ba émission européen ça ye kolela. Donc, il y a un Kofi à prévenir qu'il y a une émission, il y a une émission. Donc, du coup, aux hommes qui a vivaka pas d'elle-même. Cindy a une prison, il y a Kofi Olomide. Donc, à vivaka na yé mon côté. En plus, et là, on soit à l'Obaki Mama Congo, Indrid a tout nié question pour na, comment on appelle ça? Nini, pour na ndenge album na yé. Nini de presse. Conférence de presse. Conférence de presse. A tout nié, mais nini conférence de presse na yo, to moni yo au lobby, te ka Kofi muta lobby. Abi me muta zo produit en za Kofi Olomide, muta zo bi album za Kofi lobby, mais non, album eza ya yo. Oh, moi je n'étais pas censé à cause la wana, na kenda ki ba course nanga, na si ce qui un peu avant on Kofi à cause parce que normalement, il a fallu qu'il ne rejoigne après aussi sa conférence de presse. Est-ce que tu trouves ça normal? Même à ta Kofi mutazo ko produit une émission ou soit na album ou soit mto azoko sala ke ye azala mais na conférence de presse o ya album na ye ya liboso ye moko mo yembi alobate. Tu trouves ça normal? Mais maman tente bango mi baleti. Ye moko pe na ye moko a trouvé normal. Mais c'est Kofi et ça Kofi ye moko. Non, ça veut dire si je comprends bien la dire na ye comme c'est Kofi le Jean-Robert le producteur dans elle-même. C'est-à-dire que donc Kofi était mieux placé pour nous répondre à ma question, c'est que les chansons qui sont dedans, c'est des chansons qui sont écrites aussi par lui. Donc c'est lui qui est mieux placé pour en parler. Donc elle n'a rien du tout dedans. Ah oui, yango ayako ebisa biso lobby. Ou Azel l'autre côté. Azakane l'autre côté à l'obakate parce qu'elle n'a rien à dire. Et en plus de cela, moni Kofi ni ngazawana. Bokanga data lelo. Mukolo mama ali a ko décider que lelo ngana ozongela Kofi a otika Cindy. Makasi. Kofi a ko boaka Cindy a ko tala kutu simate. Poto ka tali sima ko monoka mo salot. A ko malibanga. A otala simate. Donc Kofi a zela ka mama ali a fungula maboko ba Kofi moi je te pardonne, ya ka tozongela libala wana ozelango. Likambu ya mwana na biso Didi Stone. Ngai na travers na social. Nazana bana oyo ba mona makambu ya mabe ba papa na bango bana ba mona makambu ya mabe oyo batikala na traumatisme na mitu. Traumatisme eza plus profond que toujours yo kango. Eza na bana mususu na ba âge oyo mwana na mona makambu ya mabe oyo ya mona bana ba koma ko sala même ba crise ya épilepsie. Donc du coup makambu mwana oyo asala ka peut-être na communauté to mona rango aza mwana moko impoli, c'est pas de l'impolitesse. Et ça traumatisme oye abimisaka d'une manière oye a comprendre ango. Donc voilà contribution na pour les lois en tout cas. Merci beaucoup. Merci de Konyo Subozana c'est en tout cas to qui déjà merci beaucoup maman. Merci la bande Konyo Subozana c'est en tout cas pour les lots to suki wana. Et là on a lobaka ka Cindy en te voyant comme ça hein, même si on n'est pas en toi, même si tu as yoté, mais tu es quand même kotala komona. Tu n'es pas heureuse. Tu fais semblant d'être heureuse. Tu n'as pas de vie. Ta vie tourne autour de Kofi. Mais lui, sa vie ne tourne pas autour de toi. Toi, tu es là parce que lui, il est fatigué un peu avec le quartier latin. Aux Akana pour à combler, même na scène. Quand lui, il est fatigué, c'est toi qui viens, tu prends le relais, tu chantes, machin et tout. Là où toi, tu te dis que tu étais officiellement votre relation en 2008, il n'était pas là. Parce que après avant de 2008, il est là. Il continue à coucher avec des danseuses. Il continue à être avec maman Alia. Il continue à faire ses conneries. Donc ça veut dire que c'est toi qui t'imagines
imaginé en 2008 que tu étais en couple avec lui. Osons comprendre. Voilà. Donc, ce que qui copie Samboro par la bino, et ça juste pour une façon de te retenir au fait. Ça ne vient pas. Mibalo bazana mbongwe, bako bala basi na mutema te. Bayaka la bronka ndeti, pona, zalaka kawana. Zalaka wana, yopoza wana. En te voyant comme ça, oyeba même pas si tu vis sur cette terre. Comme on a Cindy, Bolim Bisanga. Cindy, elle n'est même pas sûre que Bilamba lata ye. Regardez démarche na ye. Bota Bilamba lataka. Mais pourtant, outi na placard na ye. Mais c'est comme si, même qu'on lata na ye, elle s'est dit que, en fait, on vivra vivement quoi, il y a concurrence. On vivra ka vivement quoi, il y a yote. Ba propre Bilamba no koka kodenda na ngote. Elamba, te bota ka mutu soka sombe loko na yeso ki ebongisiye. Boke ka musika te bota ka mama lia. Soka lati mo elamba na ebongisiye. Bota la démarche nenga abwa kamaka. Bota la bani. Mais Cindy, on dirait Bilamba ba def sakaye. Baba ka lata, ticket, bonga kozo na magasin. Donc on sentit pensa que elambeza yo moko mais nzoto zo koko supporter lambate. On dirait aux hommes sanzoto que elambeza yo te batela yango. Tu es mal à l'aise dans tes vêtements, mal à l'aise dans tes chaussures, mal à l'aise dans bandiambo na yo moko, mal à l'aise même tina mutu na yo moko katarabasu kina bani. Donc tout ce que tu fais, même quand tu parles de Kofi, tu n'es pas sûr de toi. Oui, t'as bien. Une femme qui est amoureuse, ça se voit. Une femme amoureuse, quand elle parle de son homme, on a senti que Makambo Koloba basi bere ba yebi yango, koza ki yo mon côté, on a qu'à l'aise au fait. On a tala nam tuna lobby, nam ta koyoka. Pour yebi que Makambo Koloba, Sandalina koya, j'ai choix koya, ba assez mila, bato tout, ba chifundu, ba tutu, ba beni, ba tutu bazana, ba bibisia, ba bibinini, ba tout bazawana, bazo tale la yo boye. Ba mais moi sur le côté les qui est de ozaka sur na yote. Moi c'est que je te dis, même dans tes propos, mais mon bal so kaza yo quand tu parles de ton nom, au moins quand un homme est à toi, tu n'es pas obligé d'en parler à tout moment. Yo yaka toujours na ba sorti na yo lobaka, pas ba congolais te mais tant que n'a pas ba ivoirien, tu parles. Mais sauf que tu n'as rien à dire. Ozakana nous rassurer à tout moment tu veux qu'on parle. Il y a même Kofi à rassurer ce qui pas sango pas papa Israël a commis on m'a jamais appelé bébé oza super na âge na bébé na yo kangote oza sûr na ba école nyonso oya bima na bango na basi ya Poto ya Belgique ya Londres ya français ya ba école nyonso ya yoka ba je t'aime na ba bébé tina anglais. I love you, my baby. I'm see you. I'm Ninibwe. Talk to me. I'm not la bien. Not you appelle me. I'm sentir pas bien. Tout ça. Et c'est yoga. Et l'autre quoi c'est qu'il y a un moment que quand tu parles de lui, et puis ma faux. Même quand toi tu parles de lui, et puis ma ka faux moko. Je crois que mission no sali, yomo fana nanda kunayo. Je suis même sûr que nanda ko fandaka, au milieu bakem sur le boko biba, libanda. Donc on a nanda kumoko na esprit moko benet mutolia soso na esprit dendo. Dio moko dozana, même mobile yozana e oyebi ete. Tu ne sais même pas de quoi il est capable. Comment le peut na kukubi mananda ko mais comme que au signal ba pacte, mais na pétition je t'interdis de Dieu que ça la quartier la terre. Ce qui aime ta cause à kobongo pour appeler moi plaisir moko. Yendenga zakawana en regretta ba musicien ne tu à quartier la terre. Au combla ba moté, au combla ba trouanate. Il ment. Je vous dis la vérité, Kofi, il ment à Cindy. Oh, yom to ça la quartier la terre. Jusqu'aujourd'hui quand il passe dans ses missions, il boule à boulera toujours. N'a pas bien, il boule. Oui, Cindy a fait une émission à Cindy, on a maintenant combien de jours. Il ment. Azaka toujours na ba manque ba sam, azaka toujours na manque ba ya ba mboshi, azaka toujours na ba manque ya ba butukondolo, na ba manque ya ba bourreau, il est en manque. Espoir na ye, denga zo beta soki anniversaire na kasi ba motu ba koya. Ti lelo azaka na manque fali. Azomona kaka neti ke quartier la tezonga ya kala, ba musicien na tout ba entouré ye. Yo zo lobele lokote, o pesa ke ba ner soko yebite. Na ila te lino mabe. Taka mu comme si bokenda soki platoni soki émission nini o late la mamo be yaba ya soki ya orboy oui et ça l'homme belebe one eza propriété donc on a vu que ozaka même pas sur na bilamba no lataka dingwaku obi que obi surtout sur le temps lobi côté à quartier latin wano kosi Kofi soki yemo se kazana aibi que no bete
pembe. Ti lelo confiance à kana manque ya quartier la tene ya kala. Ya ba danseuse na ye, na ba musicien na ye. Il se voit toujours n'importe ya quartier la tene. Yo comme ça quartier la tene à Frisa. Il est en manque ya ba danseuse ne wana, il est en manque ya ba musicien. Ami mona kaka azonga grand mopao ya époque wana. Yote walokuta même ba musicien au baza siko, ba olobele lo côté. Baolobela e lokote rêve na ye ezako ndenga zawana ba mise ni tu wana bazonga na ba danseuse na ye aba no vivre succès ou ya vivre ngona nini. Son succès c'était avec ses musiciens, c'est pas avec toi. Ce qu'on y est baraté. Succès à Kofi, c'était avec le musicien de quartier latin. Oh mutako kosazate. Ce n'est pas toi le succès de Kofi. Vous comprenez? Ce n'est pas toi ba okosa yo. Na ba dora ba okosa yo. Makam dora sala na so basali yango lingate a pété ba plan au bunda o comprendre moi maman OK ko beta so ba sortir bongo te sopio même les gens qui n'apprécient pas Alia au baki c'est dit Alia batu parce que des femmes trompées il y en a partout dans le monde, les femmes divorcées il y en a partout dans le monde, mais sortir nos sali au longo au mi longo ici batu au baki ici yo babi quand on est dans le faux nous que beta alibaku quand on est dans le faux. Nanga kuna regretter na zaka bien na maman Eliane a muto alia mais na beta pe maman alia bomba biloko na ta kutute ke maman Eliane na zaka bien nanga tout ça pour toi yonga loko so eza yote ça se voit. Un homme, moi, ma maman lia bazana bango simple balaba mimo na te po ebike na besoin apparition te l'homme il m'appartient mais yo ka so apeso micro muke Jean Robert micro muke wana eza rôle ya ba chiza, c'est les chiza qui parlent de tout de toujours de leurs mecs quand elles sont au restaurant avec des amis au moment mi baso ba mona mi bala tout moment te baso bazaka sur na mi ba te ke balinganga bango nde bazana panique mais yo soi-disant officialisé en 2008 mais tu n'es toujours pas sûr de toi. Wali Bomé, après qu'à Sofa il a quitté, Yebisa Mobali na yo, tu n'es pas notre deuxième première dame dans Congo. Jamais. Yote, yoza classe moko, na ba wenge woman, basa Sony. Baso balinga ke ba congolaise ba couper sa bango ba grade pour balati ba job balati ba nini alors que na vie normale ya vie ya mutu boy. To ko zo bino exemple te. Ni yo ni Amida boza basi moko na logique boy eza question ya chancité eza question que c'est des choses oh bozo mona ngo boy eza chancité eza mutu moko ko tolérant mona mwana nete biloko msusu ko au kabwani une fois deuxième fois ko linga batu ba yebate pour ba koma habitude yom to bima mabe mobala liboso malamu te ya mibale pe malamu te ya misatu pe malamu te ya 4 pe malamu oh mais non ça fait beaucoup. Wana koma kindumba soki eza basi misusu bomona ngo kindumba basi misuku tu babombaka o bana na ngata tata na bango aboko lobake oyo azuka bango nyoso tu asangisi bango apesika papo ya suka ou ya liboso ou o bazana e bien bongo comme ça biso ba communauté ba peuple moko où on prend les bêtises to ko laver yango auto bêtises tu ko laver on est yo au fandi na kiti na yo o ko beta ba bêtise. Oh, on a commencé en 2008 mais c'était pas vraiment officiel, c'est plus en 2008 qu'on s'est officialisé pendant que ce mec était marié avec des enfants. Oh moi ça sonite depuis quand ça mi balé na ba Congo na biso ba lobaka même pas ba musulmans les deuxièmes femmes ne parlent pas. Même chez les musulmans, quand il y a des sorties, machin, tout, c'est toujours la femme qui est numéro 1. Toujours. Même pas ma musulman. Tu as vu que baza 3, baza 2, baza 4. Mais sorti au mobile abîmé quelque part, il doit se nini na moi si. Bah, même à moi ça liboso. À moi ça malade. Bah, même à liboso. Wa liboma. Ceux qui essaient de divorcer, yo sala mariage amné ne pas officialiser au monde. Pourtant on ben officiel wana fête na bino to monate. Boza basta, pourquoi bo bomba la fête? C'est ni motema. Vous êtes des stars, ma camion surtout. Bokenda restaurant bo filmaka. Bokenda ba déplacement bo filmaka. Comment ça se fait que quand il faut honneur na bino, il y a officialisé union na bino et comme abiso secret. To ba doye ba na mairie. Tu es devenu madame Olomide, mais où? Na commune nini, beaucoup meste nini nango oya sala bino yango ke prenez, vous acceptez de prendre madame en mari, mademoiselle comme épouse. Wapi, comment eloko kitoko bongo
Mario, bozo bomba, na minute oh bino mbale ba star ya Congo. Ah mais non. Ne viens plus nous dire que tu es Madame Olomide. Parce que d'autres comme ça Moutouté que Ozo Kombo Moutou. Pour porter le nom d'un époux, ça doit passer par monsieur le maire. Parce que même à l'église, on ne porte pas le nom. Église, ça ne te donne pas le droit de porter le nom de ton mari. Il faut que ça passe. Donc, Yodemo Koma, Madame Olomide, Cindy, prochaine sortie, vient nous dire. En 2008, officialisé en 2006, officialisé en 2008, vient nous dire c'est qui le monsieur le maire là, pour te baptiser commune Wana. Quel monsieur l'incarnation ya basi ya mitema mabe. O ba ka po ba détruire. Donc au betaka déjà et puis yondo zana ba kisi no ezopola. Donc kisi ba kisi no pour nese kangi ka Jean Robert. Mais côté quartier la tête en tout cas rien. Matisi de bato asuka penga na kenanga. O tilika muta pupola nga moi c'est ka mu pupola yo. Ka mu pupola yo na ndenge ya bien. Désolé. Maman Fati Bijou Meta, bonjour. Bonjour Maman Congo. En tout cas, na kota na makambo te mais pardon, naoki somo. Na soni. Naoki soni. Oyebi mbali boso na mona oyo lobilo wata fali pupa mwasi ya makangu azotia munoko makasi bona biso ya bato. Maman Congo mbala liboso. Cindy en tout cas aokisi basi nyonso République démocratique du Congo soni. Na pesi maman Mbili a belle raison. Cindy aza sans esprit. Au moni Maman Congo aza vraiment sans esprit. Ata moni Rebo aleki Cindy na esprit. Musika. Rebo ko mwana na Rebo wana aleki Cindy na esprit. Cindy aza sans esprit et puis aza esclave ya Koffi Olomide. Ozomona etoloba vraiment vérité Maman Congo. Ata kutu mwasi oyo ayebana te jamais koki koya na télévision aya koloba makambo Cindy alobi wana na comprendre pourquoi balekisaka ye na ba émission te parce que aza sans esprit ayeba oloba te aza zoba zoba. Omoni ayebi ne koloba te aza zoba zoba. Comment yo Cindy okoyebisa biso ke ngai nazala soki depuis 2008 alors que na 2008 toyebi ke Maman Lia azala na libala. Tozana batu atabino moko. Siko na minute oyo mère Lia depa bima libala lobate hein Maman Congo. Si lelo hein. Atikala kolobate eloko wana e travailla ka Koffi Olomide ti lelo ti nenge Koffi okufaka. Soki mère Lia lobite Koffi ninga zabongo na mutu na etika e traumatisme pourquoi Lia lobate eloko wana bravo mère Lia. Bravo. Sikoyo ntango eko lobela biso biloko wana. Nani atuni babiloko nyonso wana bandiko pesa biso ngai na depuis 2008 nde nazalaki na libala oyo alors que tebeke mère Lia mutazaki na libala et puis na 2008 maman Koffi Olomide azalaki en vie non Maman Congo oui azalaki en vie siko donc na maman Bokilo donc maman Koffi pe azalaki en vie donc mère Lia kendaka Kinshasa Cindy alobi azalaki officiel Cindy kosi azalo kuta azando kana misama be na société photo bannir Cindy amutema mabe tokoki jamais ko accepter biloko abo to boyi ba chiza te me ba chiza faut ko bata maka oh chiza moderne no ngwa misu makasi boloko andoki kwa ko bima na misu abatu ata kuna Congo wana mizika Cindy yo kasi basa mabala basa ba politicien na biso mboka na balinga bachiza te ninga zabo ba komo tele de misu mabe ba komo tele deuxième regard cela veut dire que aza ma dangereuse aza ngani na zaboye kombo na ngaso ki deuxième soki première deuxième bureau ce voilà pesa makima Jean Robert Koffi on faut longola ngo po maka Maman Denise respect pour otaka Cindy genre après Maman Denise eza Cindy donc équivalent ya Maman Denise eza Cindy elles sont pas pareilles quand on a fogo bongisa ke yango moni babiloko wana nyonso wana nde biloko epesinga kanda ya kotelemela Koffi na Cindy na mwasi ne Cindy wana faut telemela bango ekomi buzoba yango bomona me ba événement belé o esama na ba présidence on ba benga Cindy te ba benga Koffi te po ba bata buzoba mwasi moko te na mokili oyo ako accepter muto azaki mwana musala na ye lelo oyo abando bima na mobali na ye jamais ezala te pe kozalaka pété
ozomona donc Cindy faut que bannir asali ba émission wana po batu bacha eka il faut que bannir musique na ye aza mwasi moko sans valeur to bande ko mona lokwa mwasa mayele aza sans éducation d'abord aza impoli parce que na âge na ye ma mubimba bon na âge na ye akoki jamais ko lekela biso na ba télévision na ba émission po aloba na biso ba bêtise o alobi wana mama Congo eza normal ata mukiete eza ko salir d'abord réputation ya femme congolaise eza ko salir réputation ya ba chanteuse ozomona eza soni soki kutu ba danseuse o Koffi Olomide alala bango ba danseuse kutu ba wanganaka bazokima ba wangana mais ye oye musala ozaki mwana musala obotoli mobala batu na kati ya ndaku wana ofandaka wana oye kondima lelo ke ono nga na soki deuxième soki bureau so pe biloko ni na lobaki et puis na bando bimane depuis 2008 ata bino moko bandeko na ngai mama en tout cas mère Alia biso ba congolais nyonso de mauvaise qualité o bo finga ki mère Alia bo senga mama Alia pardon en tout cas bo senga mama Alia pardon et puis bo senga nani mwana biso na Didi Stone pardon bo osiko bo sentir bo ki douleur ya Didi Stone. Est-ce que vous qui douleur à Didi Stone et elle est traité Didi Stone de mal éduqué, aza impoli, mais bota la douleur ya mwana wana. Na 2008, Didi Azaki na ajini. Azaki na ajini. Donc abande ko mona babiloko yango mwana na zala mambo bele na mutema na yalo bakake. Makamususu moyena lobezate. Makamsu moyena lobezate donc ninga zabonga koma parapluie ya mama na ye. Akoma ko protéger mama ni parce que mona ke mama na mona ba passe belé et puis Didi Stone ayebi makambo belé alinga olobate. Alinga olobate. Yangwana soka yina tata na yeba ndeko. Mwana na Didi Stone, il faut t'encourager, il faut te soutenir et puis to senga pardon à maman Lia. Bino ba Congolais mauvaise qualité bo finga maman Lia. Bo bandano ko senge pardon bo tubela parce que lelo oyo omoni Karaba la sorcière aye ko tubela na mokili mobimba na Congo RDC to fandi to moni mwana mwasi o batu babande ko tala azaki na mwa respect moko boy aye ko kitisa respect na ye moko na babilobela mutu mo azoloba de omona ke tolobi ngaku na bi o mais Cindy oyo na mona ke lo azaka na mwa valet mais makamni no ngazoloba boy oyo atang ngaku na ko loba babiloko wana te e mambo soni mambo son nakoya koloba yango te po nakoba na ndenge nini nakoba na ndeni mambo son azana famille to azana famille te mwasi ya valeur jamais akoleka na télévision à s'exposer à loba babiloko wana soko yebi ko bibara na mobala batu okoya jamais ko botika mama batazoloba toujours na simandako Okobatama, Cindy la kisi biso ke aza sans éducation, aza vraiment sans éducation, aza sans manière. A moi si moi qui zenga zoba, passez-moi les mots eskizenga bandeko nanga bo limbisa ngai. En tout cas, na koki émission wanati de deux journalistes mutu nobi yango Ingrid Kabongo. Soit na ebite so batanga journalisme mango parce que normalement, so koza journaliste quand on pose ma question, il y a toujours des sous-questions qui arrivent. Ça prouve que Ingrid a zaki manipulé et Ingrid a maillé l'été. Au sommet de Mama Congo. Parce que Monica n'a pas tout à l'heure. Quand on a posé une question, que Naliba la sopendengeni lolobi na bandane officiellement na 2008. Oh. Mais on a ngai siko journaliste na repoussa maele musika. Oh. Mais na 2008. Tozaki na mama Liat. Mama Liat zaki na ndako alibala. Comment zolo banabiso? Oh manake donc Ingrid kota le longa Ingrid abandé ko banga zaki manipulé. C'est que komela ki enyoso. Confiance azaki pembeni Ingrid azaki manipulé. Confiance azaki pembeni azobanga ke sona lobi makamusu. Ingrid akomika oui. Oh, et ça, c'est un journaliste moderne. Ingrid osali sonne sopio, boaba sans esprit, bazo manipuler bino. Comment yo journaliste est vraiment, oye banenga ko poser ma question te. Ingrid, moi na poto en plus, mais devant Cindy, au côté, au commun complexé, au commentaire la Cindy, n'a habité et l'oroni nos hôtels la Cindy, aux aucun moi, Ingrid a commis qu'à bouger moutou, donc naïe na Cindy, bon mi balé basali bio mora monde des ténèbres, parce que ça n'est pas de sens qu'on humilier basi soit Congo na émission wana, et ça émission il faut tout signaler, Mama Congo, moi je pense que faut tina ba Congolais nyonso, donc na émission na YouTube wana ya nani.
ya Ingrid, il faut qu'on signale émission wana ba ko bannir yango. YouTube so ka moni ba commentaire et bandi ba signalement ba ko bannir émission wana Cindy. On ne peut pas accepter ce genre de bêtises. Tozo linga pe mboke développer. Mais na ba mentalité ya boye. Comment femme congolaise encore réfléchir de la sorte? Eh ben on a tous à la non batu. En tout cas maman Lia limbisa ba congolais nyonso oyo ba salela yo ba émission oyo ba finga yo maman limbisa maman limbisa vraiment limbisa parce que oyo toyoki na munoko ya Cindy kena yake orchestre na 2006 mais na 2008 na komaki déjà officiel c'est que babala ye c'est que Kofi abalaka ye maman Lia zaki na ndaku et sopi na famille yango agwepa soki nini mais oui, non la famille baza ba complice. Bah oui, et sopi na bango et puis si bango mabe vous épousez une femme qui est venue travailler chez vous à côté vous avez une maman, une femme qui vous a donné des enfants, des neveux, des nièces, des petits enfants et sopi bango makas. Et ça soni baza ba complice. Et sali vraiment soni komona Cindy koloba biloko a bongo et puis robota obana mobile nanga bana na yo non mama lukuta wana Cindy aloba vérité aloba siko nde vérité na batu ke ndenga za bongo moya bota ezali sute aloba vérité aloba biloko basala ba pacte basala bango mibale wana azokoloba te aloba siko vérité pourquoi un robot aloba te que si ça vient on peut pas blâmer si ça vient pas c'est quoi ça c'est du n'importe quoi et elle comme si ça vient mais yom tu vas officialiser en 2008 tu dors tu te réveilles avec le mari tu prépares les pondous de maï nyoso tu na nzoto na bino kota bongo mwana ka ndezo kota tendeni na ebisio au mwana mobile mwana mon mari c'est ton mari Lukuta ana na yote ce sont pas tes enfants na yote mwana mon mari restera toujours mwana mobile na yo mwana yote mwana jibe yo na bali akepa papa na ye bango ba bala ba ya pa note bazana ba mama na bango bakoluka papa kobima tandenge nini ato bokoli mwana mutu omelisi libele na butu na tonga koluka mama na ye Osomona, eza makambo soni mama Kongo en tout cas na sepeli nengo soulever point oyo parce que ba congolais surtout ya diaspora awa makelele lekaki mingi en tout cas ce que to moni siko réalité na misu bandeko toza basi tomicha na place ya mama Lia tomicha na place ya mwana wana Didi Stone ndenga maneko mona papa na ye azobima na mwana musana bango nde bandeko nanga eza traumatisme atangai na kolinga ngote eza traumatisme na okokango te komona papa nanga mwana musala yako bando sala musala ndako na biso abando bimana papa nanga na ndako eza traumatisme na okokango te mwana naza aza traumatisé na makambo amona aza traumatisé ale sikoyo Cindy olatika na ye atika ka batu na kese omoni babiloka boy ezalaka to tika la ka nde batu batika la bongo batu baso tatone baso tatone na bango est-ce que eza solo est-ce que babalaye te ya vraiment ko confirmer biso na moi en pleine journée aye koloba na biso ke oui ngande na zaboye na bande ko bima na bobala batu depuis 2008 nde na zab non eza kindoki parce que même quelque part so bango ba commet ba question ouais parce que ba kase ne biso to zabazoba même eux-mêmes ils n'ont pas su se protéger ceux qui y a se protéger mais protéger quand même image ya muto aza en face na yo magaza ba ne mutabuzoba mais na babilo comme mususu mais protégez-vous. Vous n'êtes pas obligé de dire au monde entier. Il y a kanisa qui sont à lobby que babanda kala eza avantage pour na ye. Mais muto atinda lo babilo ko aneza Kofi azaki wana. Oui. Kofi azalaki wana. Yo so mona Cindy asala émission. Cindy asala émission te. Abimisi album. Mon album abimisi wana fufu. Le rôle album est Betty Nzadi. Il faut suko aya na émission aya ko loba n'importe quoi pour batu tozong sa sou makamba ya mama Lia siko esopi omoni il faut beta ba émission bongo esopi confine mutatindi Cindy aloba babiloko lobi wana na émission ba raconta loba boye pour na ko luka buzz en tout cas ça buzz mauvais pour hein voilà j'ai mauvais tout nini yem ta l'amour qu'elle a pour ce monsieur là c'est partagé.
Le monsieur là, il a tout fait pour Batouba Yinaye, pour la concert naye. Au moment du concert, Azolinga a préparé genre concert ya Cindy. Azolinga la Cindy que sans moi tu n'es rien. T'as un coup de petit concert yo mo Batouba yete. Pour ma question, les a qui préparé a dit que question la pilule n'allait pas passer. Donc, Kofi, Alinga Kola Cindy que tu vois les gens ne t'aiment pas, c'est moi qui t'aime, tu n'as que moi. Tout ça là c'est préparé, il la manipule. Mais il y a quand ça maye la zone quand ça que c'est l'amour. L'amour wana Cindy zaka pa na yo. Au moins amour yo le bakakeo depuis 2006 officialisé en 2008. Il y a que toi qui conjugue le verbe amour wana. Lui il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Parce que lui fait en sorte que tu sois détesté pour que lui, il soit ton seul protecteur. C'est le rôle qu'il est en train de jouer. Kofi alinga Cindy te. Non. Tolo ba vérité. Cindy aza aide malade, aza aide soignante ya Kofi Olomide. Comment na Kofi Olomide, bon mona ke Kofi Olomide aza toujours amoureux ya mwasine Alia. Cindy ndenga za bongo. Ayebi yango très bien que botala mikolo yo mama Kongo mona répétition moko basalaki na nzembo Cindy yemba ya liboso wana nzembo wana bomona ke ba musicien ba répétaka kombo ya mama Lia na nzembo wana Cindy azaki étonné Kofi asekaye